Mayuma, Mudiame, Vulimufla na Bwende, Sediame, Vulimufla na Kindamba, Dina Mono Imwe, Bwende Kindamba. Bono vatadise no kumwa mesikoti Mayuma, Mudiame Vulimufla na Bwende, Sediame Vulimufla na Kindamba, Dina Mono Imwe, Bwende Kindamba. Bakuta iwa ya yenge keno? Yenge. Yenge diaka? Yenge. Yenge mutatu kiamase? Yenge. Eta Buluga Kongo, Buluga Tsilulu. Eta teki tatamana kaka malongi meto ma kaya meso pitezo keto kia Lusanga savo tani na Kongo kachopa ye bandombe babomuza ya mvima. Alors tozo kotatamana na malongi na biso ya lukaya meso tofungula miso nengo muta bana koloba bana mboka miso gaka ona koyeba kobatela libundu na biso mabele na biso ya Afrique pe bayindo nyonso na mokili mobimba ngeta tekela tokota malongi meto toko zongela mokolo oyo balongaki biso yengeleki esika kumatilonga lobai na biso ete toyeba kotwadisa bampeve na biso po ete ndenge totambola na mokili nde tokutanaka na bato ndenge bainfluence ya mokili ezalaka okoki oza na mpeve no malamu esika bovandi na libota na famille mokomona mwa bampeve moko ya ndenge moko boye ezoya koloba no makambo na matoi. Alors yo sikoyo mwanda oyo ezala kati na yo nzambe oyo azala kati na yo aye ayimutu wana to mpeve wana eye influence yo okomi tamusu kokanisa makanisi oyo mutu akokanisa te yo ozokanisela yango ndenge bovandaka ne malamu omona maloba wana to mpeve wana ezoya kokota kati na yo muke ezoko désorienté yo ozalaki na nzela malamu omona okoti na nzela mabe yango wana fo toyeba kotwadisa bampeve na biso fo toyeba kokamba bampeve oyo eza kati na biso toyeba kofiongolina mabe na malamu oyo ezouta na lumoso na lubakala donc na loboko ya mwasi mpe na loboko ya mobali yango wana nakanisi mfumu na biso ya Kilongo atelemelaki biso mokolo wana ya yenga oyo eleki lelo mpe eza na mwa parallélisme na oyo nga mpe nabongisaki parce que bisika tovandi na bamboka na bapays na bafamille pai tovandi tozalaka kaka na batebo donc bayaka mpe kaka kobebisa mboka na biso bamabele na biso bapolitike na biso dibundu na biso surtout na ngonga oyo yango nde tozotelemela mingi donc tokokontinue tokotatamana mateya na biso ya tebo ye nkuyu toyeba kofiongonina biloko wana donc eza na parallélisme ndenge moko malongi oyo tozwaki yemeleki. Alors tebo ye nkuyu tosukaki nango yengana kuna oyo ngai na twadisaki nalongaki kansi wunuki akiki tunatatamana tokende mwa moke mosika esika wapi tokomona ndenge nini lilongi ya kongo akomela biso na mokanda na biso oyo ya bukongo bumayala po tozopuize kaka na mokanda na biso lilongi ya kongo akomela biso na mikanda na ye kaka nyonso nga na komepuizaka malongi na nga kuna na bukongo bumayala esika wapi tokotanga mpe tokomeka kolimbola mpe tokopesa na makanisi po ete biso moko na kati na biso toyebaka mpe koyeba mabe na malamu esika nini ezali kowuta motema na yo loboko na ya mwasi na mobali oyebaka mpena kotwadisa ngo malamu. Donc yango wana tokotala bifubi ya mbine totengaki moko eleki te boye nkuyu nakanisi totyaki video ya longi awa tolandaki tomekaki kolimbola ngo moke sikoyo tokotala na kati ya luka ya meso na biso tokotala sikoyo mavanga matantu donc mavanga matantu donc na kati ya bunduli ya Kongo mpe na bisika oyo tovandi na leta na biso epi na bakompani pai tosalaka na bamabota na biso mavanga matantu tantu wa ngudi wa Kongo inani longa Kongo atuni biso mutuna ennemi ya munene mungune ya munene ya Kongo ezali nani eyamu na luse na biso ya liboso na nzela na biso ya liboso tanto eto antete inzenza yoyo ya iza mfonda luya lulu eto
lwa Kongo yevambe sa Kongo dieto munsi za mpila mumpila zikwitulanga bana ba Kongo se zinzenza mtoto ya bakulu bau ya mana bambeswa kwa banzenza. Ennemi ya liboso tokobandela ngo balibere. Ennemi ya liboso ya munene ezali oyo ayaki kokabola batu ya libota moko. Tokomona ngo kana Kongo te, tokomona ngo na kote ya bayaya pe, tokomona ngo ba mususu baza na Rwanda, ba mususu baza na Congo, donc baza peuple moko. Tokomona ngo pe na Kaselo, na Kachopa ya Kaselo, esika wapi tokomona ba wasa bazo se retrouver na ba mboka kilikili mais baza ka peuple moko. Donc tokomona yango biso total na Afrique tokomona ngo bipa ebele. Donc ennemi ya liboso oyo aya kokabola biso bana koko moko bana libota moko akabola biso tokomona ngo pe na bangala okomona na Centrafrique ba mususu baza boye bakomisa biso binemi oyo tozaka batamboka moko tozaka toloba monoko moko toliaka bilei moko tanto eto wantete inzenza yoyo ya yiza ku Kongo yesindisila bana ba Kongo movilaka na bakulu beto ye yanti kasanisi na anga bakulu banti za nzenza. Ennemi ya liboso tokomona ete batu oyo bayaka ko désorienter biso sindisila balakisa biso nzela ya mabe ya kobwakisa bakoko na biso pe kokumisa bakoko ya bapaya. Tokoyemba ngo pe na nzembo awa tomonaka bankani kini mugimbangu elonge ya Kongo ne mwana nsemi bankani kini munzambi za nzenza. Donc ezaka maloba na toyemba na banzembo yango pe kaka tozotanga awa. Donc omona ozali kosambela bakulu na yo ayeba désorienter tozali na mwa lisolo moke batokota biso banda bokoko na biso ezala banda mutu mwindo azala mutu mwindo soki olingo balisa mwana okobalisa ye moko te to mwana kobala pe mwasi na ye moko te omona ete bafamille kote tata kote na mama baoya kosangana pe babalisa mwana na bango. Donc mutu nyonso akoya na quelque chose. Donc eza déjà entre eux autre monde aba social biso ezala déjà donc c'est impossible baya kolakisa biso parce que tozala nango déjà mais baye kosindisela biso babiloko moko boye oyo ya pamba et puis tokokondane bakoko na so mingi te parce que pourquoi baza kosala bango na munduki to bandima makambo na munduki kasi mbala oyo tozwi longi ya Kongo oyo ya ye kozongisa biso na nzela na yango wana biso pe tozotanga makambo na ye oyo akomeli biso oyo ete tozonga na nzela. Donc tantu na biso wana oyo ayaki komemela biso bakulu ya banzenza bato bakoma kosambela ba yawe bakoma kosambela ba ala. Donc c'est un peu bizarre kasi tozozonga na nzela malemu. Tantu eto wantete inzenza yoyo ya nata ndinga za nzenza ku Kongo ye wa tusadilanga nzila za zoki divo kikongo kia vana mfumu nzambie to wa Kongo kwa bakulu beto kiafwa mvimba ye vila mu nsieto ye mu nzaya mvimba. Siko lelo tomona soki na wuti na lufu pona kene na mbanza Kongo tuna luvaka na kosolo donc na comme na frontière wana na comme na difficulté peut-être ya kosolola tangu mususu ya kosolola na Kikongo na mutu aza na ngambo wana nzoka tosaka batu moko so na bina Kikongo mutu aza na ngambo wana koyoka ngai mais biso komi mwana azokende kotala bandeko ne na nini kuna azolo ba français oyo kuna azolo ba portugais donc tobungi nzela donc mupaya donc mwana na mwana oyo bakomi bapaya tozomona ngomena ba réseaux sociaux batu bazoya kosala ba campagne pona kokabula Angola na Congo na ba TikTok tozomona batu bazoya kokabula Congo ya mfwa na Congo ya kati tozomona na ba TikTok nzoka tozali peuple moko et ezaka pe pona biso ba Congo te ezali pe partout okomona baluba na Lubumbashi baluba bazali na Kasai pe baluba baza mais leki bakabula siko mabele wana okomona baluba bamususu baobenga batu baza na kati baluba baza na kati ya Lubumbashi bapaya oyo bazobenga oyo bapaya biloko wana nyonso to ebimisaka bitumba batrouble ke batu baafricain bakabwana lolenge moko nde toloba na kati ya bungu ya Kongo tokomi pe na mindondo wana po mupaya koti azokota azofinanse batu mosusu bakomi koinfluence batu po ete kesa ya bedekana oyo babanda koswana yango wana musala ya lusanga musala ya kisafeti ezali kotelemela makambo wana nyonso tu yango wana oyo tozotanga makambo oyo po ete tozongisa ndenge tozalaka kala tozongisa bolingo toyeba
ko sunga mana ndenge we sengeli to yeba ko tango to tanga plus loin to komona ndenge ni to ko yeba mutu o azoya na makani mambi na libota na yo na famille na yo na esika bovandi na ziko na biso na bundu ya Kongo to pe na bamboka na biso tanto to wantete inza yoyo ya iza munsieto ya Kongo yesindi sila bana ba Kongo muyantika kutekelanga miela nyansi yayi yenatanga myo mukinkole musiza nzenza. Donc tout le monde a l'église de réveil makambe belé ba telemi ba tondisi ba tuna mangomba nzoka bango basala nini commerce ya kuzoba ami ya ba peuple noir bateka kango bapesa ngo nguya na ba peuple ya mboka mususu o tozomona bazokoma toujours les plus puissants biso tozokoma toujours les plus faibles parce que ba ami ya ba trop ba dans l'église ya Nzambi bazoteka comment yo omona ke mutu moko. Par exemple, un pasteur a outi na poto ton Amérique, ton Asie, a commis na Congo, mbaramoka sombi lupango na liberté, a sombi lupango, a sombi ma belé, a ton église moro sophistiquée, moderne, bon on a ziongo. Alors faut se poser des questions. Les amis commerce, la PCA, non yo zambon ok ton église que non là ça, peuple songolo pakala, pongi, pambate, biso tozana posa, yaba amwana. Lelo tozomona na Congo lelo to na Afrique mobimba ba loge comme ya rosa musala ba lingini il faut les caliboso via loge. Alors loge munene pesa ali awa ya bundu ya Congo o ba lingi baya kana bundu ya Congo pona kosala makambo. Alors ba biloko na surtout et o senga biso nini tukaya meso peuple africain peuple Congo kesa ya bundu ya Congo o zomona munguni azoya na kati ya bundu ya Congo pona kozaba koteka biso na bundu ya Congo tozala kokufa pona ba vita lelo tokoma kufa tozana na plaisir na bisengo toka no sepela tokomi kokufa alors wana donc il faut tokaya meso toyeba ndenge ni tozali kotambola toyeba kufungula miso ingeta peti tata mana mavanga matantu ya Congo awa longia kongatila ke biso na illustré donc moyen to telema na mingi ezate po sadu yankangu tokokoba mingi na kotanga pambate na kotanga nde tokoyeba maswe kamu nini oyo ezali na kati oyo longi atelaki biso po toyeba kokabola tantu donc munguna na biso azali nani lusela sambano donc toke na nzela na biso ya sambano tantu antete inzenza yoyo yibelanga lusansu lwa Kongo lwa vana mfumu nzambe to Kongo kwa bakulu beto. Donc ennemi ya liboso ya Kongo, mungune ya liboso ya Kongo ya Afrika ya Kachopa, oyo ezali oyo azali koboya culture na biso. Lelo tokoma komona mutu mwendu penza ya solo pena mutu mwendu. Donc azoko pame la culture. Azoko boya culture na ye, lusansu na ye. Donc comment c'est possible que mutu otatanza basali azio ateo kobota na territoire songolo pakala. Na kata territoire wana matiti oyo kolia ozonga ka esika wana yo ovandeli kisi ozana moposa ozonga ka esika wana yo ovandeli banyama yo kolia ka esika na mayo kosukula ka esika wana ozolia mfumbwa ozolia wangila mais ozoboria bakoko o bazola ki o mabele wana bataliboso bakoma ina mabele wana o bazola ki o mabele wana o bayeba ke ozwa kisi wana ozala wana mais ozolia wangila o bango bazwa ki balona ina mabele wana mozoboya kokumisa bango donc ozozonga ozoke no kumisa bapaya et pourtant mabelo oyo vandi oyo biloko yozolia bakamuto zolia bakoko na liboso bakoma ki wana ne bango balona ki yango ne bango basala ki ke yo ovanda wana mais yo moko mutu na ozoboya ke kolia ba biloko wana kokumisa bakulu wana oyo bapesa ki yo mabele wana. Alors ezana okomi na niveau moko na éviter même nyamakutu abatela la territoire na ye oyo abotameli esika wana bosiko yo mutu soi-disant ozana raisonnement. Comment se fait-il que okoki koko matina niveau moko boyeke oboya bakoko na yo oye bakosenga bango matondo te na tango oyo atangisi yo atangisa tata na yo atangisi yo apesi yo mayele ya songolo ya ndenge na ndenge okei classe osilisi classe oye olobi bakulu wana nakende otala bandiamu na bango te po biso tokesokolaka bacimetière na biso chaque le 1er août yo obwaki bango balobi na oke lusansu loye to culture na biso obwaki yango. Donc ozoko kumisa mupaya o azoko bungisa yo na nzela o esengeli yo olanda pona kozwa usakumunu lwa bakulu. Tanto ete wantete inzenza yoyo ya yiza bwisa bana ba Kongo tulu twa kinkole.
na paragraphe wana po eza mwa molayi. Ennemi na biso ya liboso ezali mupaya oyo aya kolalisa biso pongi ya esclavagisme kinkole okomi moumbu. Donc ennemi ya liboso ezali mupaya oyo azoloba na yo ke tika kolanda nzela songolo pakala yaka kolanda nzela na ngai abungisi yo cerveau nde toloba obosani ke ozaka na bakoko na yo okomi kolanda ye ti abungisi yo nzela okoti kinkole. Donc okomi esclave. Donc esclave c'est tout mutu alangi na tonga azosambela fumu Yesu o kingani o aza mutu mwindu aza lokoma aza esclave o azoboya kokende kotala mabele bakoko na ye na mboka kosala ba voyage wana o bakolianga kuna oza esclave. Donc okomi na ntombe ya nzimbu kusu kidivo kivwama kiakio kiantieto ya Kongo kia swadulwanga kaka munzila ntomosulu azingu ya yandi nzenza yoyo ye ntiani. Donc ennemi oyo aye kokotisa yo na nzela wana kokwesa yo na pongi ya esclavagisme ya boumbu po kimvwama kia kio kia nsieto po ete azwa kimvwama nyonso tu ya mabele na biso ya kachopa ya Afrique ya Congo asalela kango kasadulwanga kaka munzila ntomo sono zingu kia yandi nzenza yoyo ye ntiani. Donc azwa ngo kimvwama na nyonso tu awala so pongi po eta yiba yo azwa kimvwama na asalela ngo apona bomengo na ye pona kobongisa luzingu na ye donc vie na ye et puis bomoi na ye et puis kobongisa mboka na ye omona te mopaya aozwa mbongo wana abongisila esika wana oyo aza mopaya akendaka kobongisa na mboka na ye. Tanto ete wantete inzenza yoyo yizolanga saki nkundi ya mafuta ye maza wakati kwa Kongo ye ntiani. Donc ennemi na biso ya liboso ezali mopaya wana oyo alingaka kozala kikamaradi ya mafuta na mai wakati kwa Kongo ye ntiani. Donc Kongo aza na mboka na ye mesiko mopaya wana siko azolinga sala nini ko akomisa yo kinkundi ya mafuta ye maza. Donc bolingo moko ya 10 munsaluka ya mabe parce que mafuta ezala toujours likolo mai ezala toujours na se esangana te. Donc siko ndenge nini yo okiko sangana na mutu oyo azoya kokosa yo. Donc yango balobi na biso awa ke kitanzo kia kikundi kia mafuta ye maza. Donc soki mopaya wana ye ba yango malamu ke aye na yeka pona yo bonga te eza nonga pona ye parce que jamais bokozala eloko moko. Donc boza toujours na divergence quelque part. Mwela Kongo ya ndivo kikundi kia mafuta ye maza mafuta bazulu maza kunsi. Donc ki mwela Kongo alobi na biso boye yete am Kongo mwela Kongo ba les ancêtres superviseurs ya biso batu mwindu balobi na biso boye yete kikundi kia mafuta ye maza bazulu mafuta bazulu. Donc mafuta ezala ngonga likolo mai ezala ngonga na se inga ndio na ubela ngakanda dieto ndingeto lusansulo eto ye kinzambi kia bakulu beto kena nkundi eto ko kansi tanto eto siko balobi na biso boye ndio na ubela nga oya boyaka kanda na biso oya boyaka biso batu mwindu to biso ba Kongo to ekolo na ekolo ka esika bazwami ndingeto munoko na biso. Donc baluba so bozana mutu oya lobaka azolinga azofekisa yo loba chiluba. Donc yango balobi ke lusansu leto culture na biso bangala ele mususu oyo bazana kinzambi ya bakulu beto bozana kinzambi ya bakulu na bino bazopekisa bino bosambela yango leto to balikolo awa. Donc balobi na biso ete kwa bakulu beto kena bakulu na biso bayesi biso ke kundi eto ko azali muninga na biso te kansi itanto eto azali mumunia na yo oya koya koyebisa yo ke kesa bulu ya Kongo oyo aza muninga na yo te o boya sabu o mutu azouta libanda azoya kolunga no makambo wana yeba bien ke azali ennemi ya bulu ya Kongo. Ndiye mutu antu eto wantete
tanto eto wangudi donc ezali wana azali ennemi na biso liboso kasi toya ennemi na biso susu ya munene isavo mwanzi wa ngudi wa mpasi zetu donc ezalaki ke mwanzi donc omoni soki soso abwaki maki soso mosusu aye abengani soso wana aye kovandela maki oye aboti te donc ya babengaka mwanzi wa mambi donc eloko oyo ya mabe eli kovanda na kati donc akoma kokamba bino abandeli biloko oyo aye te donc c'est la même chose nde toloba awa même na bululi ya kongo lelo eza na bato mosusu bazolinga base procure na bululi ya kongo bakoma baza bakesa bululi ya kongo te bazolinga bakoma bakonzi na bululi ya mwanzi wa mambi donc oyo bazolinga baya kokamba bino bazali bakesa bululi ya kongo te bazoya na kati ya bululi ya kongo mpona nini mpona koya kopanza kobebisa parce que soso oyo wana ayi kovandela maki oyo aye te biti na eza nini donc akokoko po maki wana eza aye te donc baza bana ye pe te wakinkolo kieto donc ya bowumbu na biso luya lulo eto ya leta na biso kia kimpeve ya kimpeve na biso parce que mutu wana oyo azoya esika wana boza mpeve moko te na ye parce que biso oza na mpeve ya bukongo balobi na biso nini towana mokanda na biso bukongo bumayala donc la politique selon notre culture la spiritualité donc il faut totambola nzela mibale spiritualité na biso na politique na nini na science etambola toujours nzela moko donc sikoyo ye sikoyo azoya na mpeve wana oyo ye aza nango te un membre ya parti politique mosusu azoya kokamba bino mpona nini azwaki bokonzi na Congo central tokokóma na soko kuna longi alobango très bien donc tokokóma ntina soko bomona binaki makambo oyo tokoloba awa longisa bikulango na makambo ezoleka lelo na kati ya bulu ya Congo to na kati ya Congo lelo donc omona mutu wana boza na mpeve moko te eloko nini ya koyela bino donc ayaka mpona kotya bino désordre kia kisalu ya mosala na bino mpo ozokosala partout esika nyonso tozwami tantu awuwa ngudi we na diela beni enemi wana oyo ya munene wana aza penza na mwayele ya kosakana te vuyedi ngangu za zingi aza na mayele ebele ilongo ya ndenge na ndenge kimvuama aza pe na kimvuama minkele aza pe na minduki kindoki kia mputu aza pe na kindoki yentima wa mbalu ye kimfunya aza na mutema mabe ye kimfunya mumavanga mandi kimfunya keto boso keto non donc mutu akotia mutu poison akosala mutu mabe kimfunya voilà kimfunya donc mutema mbindo donc mutu aza mutema mbindo donc akokotela yo poison akokotela yo biloko ndenge na ndenge donc wana babengaka donc intima wa mbalu ye kimfunya mumavanga mandi ntangu zanka iyandiki beni tantu wangudi donc na batangu mususu ye penza te donc le grand ennemi l'ennemi principal entre parenthèses longue atiango bien ubonganga biandwini na ye monekanga muinza bya mvita ubonganga bya ndwani na papa bya ndwani na ye monekanga muinza bya mvita donc oyo azwaka bibundeli oyo azwaka bibundeli oyo emonanaka na mokili ya bitumba donc muinza bya mvita donc ntango kozala na bitumba eza kaka peut-être boye te mais bitumba mosusu ezala mpe spirituel lolenge nyonso ya bitumba tantu za zingi tantu wangudi donc binemi ebele tantu wangudi uku kiswekanga yesadilanga kaka biselo byandi bi kasindilanga yetumanga munwana donc tantu wana ya munene wana uku sweka abomba makana ye parce que bon on appelle lelo bato oyo bazokosindisela buli ya kongo na makambo mabe bayaka bongo pe te mbala moko na ba meeting na ba partout place wana donc babomba mina bango me bazosindisela mwa ndenge na bango mikeni kena mwa bato na bango mikeni tantu wangu di ukiswekanga yesindisilanga kaka biselo byandi bi kasindisilanga ye tumanga munwana pe atinda bango bakende kokunda kidivo luzolo lwandi lwavanga ma kukongo po ete ma posa na ye ekokisama na Kongo na Kachopa
et puis ici quand je suis zone isavo tata mana lunda kinkole munsieto ye yibanga kimvwama kia seto ilingolo baete isavo tata mana pona ko tata mana ko continuer lunda kinkole pa tika bino kaka na kati ya buungu ya mboka na biso e yibanga pe ko yibaka kimvwama na biso ya mboka na biso to ele diaka muse wetu la ngudi la nene mbwa tantu inani dans les chaînes de l'ennemi siko o nyonso na lobi awa siko tomona longia ko monenge pese nango pena na détail mbwa tantu inani donc les chaînes de l'ennemi ezali nani mvutu eyamo mbwa wena kibulu mbwa azali nyama yimbwa azali nyama tuka kama na vaikila mumfinda donc mbwa azali nyama oyo abima na zamba mfinda na zamba ye kwiza saki nkundi ye kanda bya nzenza oyo ayeko sala kibondeko na libota ya bapaya kanda bya bantu donc na libota ya batu moko songolo pakala na mbwa wayika selo kiantete na mbwa donc na so batie na mbwa donc ezala kola mpeve oyo elati peve wana elati mutu wana donc na mbwa donc balati so lokola mutu donc to désigner lokola na mbwa ekingandi donc na mbwa wayika sielo kiantete akoma disciple ya liboso kasadilanga bantu bele ku mbingu asalilaka batu oyo bakei na mbingu c'est le champ de chasse bakei na champ de chasse bakei na chasse kuwela yango kaka mukwenda tombe muvonda bibulu isavo donc kokendo koluka koboma banyama isavo muvonda mpangiza na mbwa za sala kumfinda donc elingo bayete kokende koboma bandeko donc nyama wana ake koboma bandeko na ye oyo batikala na zamba kedika mukedika ezali solo bongo bela solo pe solo nambwa donc mutu wana walati mpeve wana kibulu kiena azali nyama kansi kumbingu kasi soka ke na chasse iyandi nambwa ye dimbu diandi muluketo nani nambwa na dimbu na ye na luketo dibu ouais là donc on a vraiment ça quelque chose voilà t'as dit non désolé là siko non bacha mona kingo so longi ya Congo alobi muluketo donc eza mutu donc eza lokwa na mbwa ya donc pe on a leti mutu wana siko donc tozo bela na mbwa mais en réalité ezali mutu ala kimpe on a ya kimbwa wana muluketo ukalanga vantu ala mukwenda so sempangiza yende mtazaka liboso kokende koluka baninga na ye muku ba vukumuna donc ko vukumuna donc ko c'est-à-dire pour pas bima place ba bomba donc moi so ko bimisa bino to mona ki donc ali na vita tant ozaki na vita we le gaki na 2017 to mona ki on bien bambuta na baya ya makesa na biso bazalaki na mbeno na kimbate ona pa bakina bongo na mbeno na kanza bai bisike bele mais to mona ka makesa mususu o wazwaki el wana mususu ba ngonde bakenaki ko lakisa ba adresse esika ba makesa ba bomba maki wa utaki ba Gabon ba utaki ba nini ba ngomba kina lakisa esika ba bomba maki ya ona mona ba makesa bakangaki ba zo sambisa wana na Selemba ou partout donc ezaka ba makesa mususu o bakina l'autre côté balati ba dibu bakena lakisa ba adresse ya mbeno ya kanza na Selemba ou tout ça et puis ne mo mona ne bakangaki ba ngomba zo sambisa bango wana mukuba landa kana pe ko landa bango mukuba bangisa mukuba kangisa pe ko kangisa bango ne totolo ba mukuba vondisa pe ko bomisa bango ye kuba kitula mbizi ya ndia kwa bantu donc pe ko komisa bango ndisi ya kolia epa ya bantu aso tozongi na kibulu siko
Mbwata ntu mukanda ya Kongo imuntu wa ntima wambi donc leto utoloba mutu ya mutema mabe yende mbwata ntu chien de l'ennemi ukwenda fundanga wakenda kufunda yekolanga nenda utoloba donc wa livraka ko livrer koteka donc yekolanga koteka kangi sanga yevondi sanga mpangi zandi bisi Kongo kwa tantu nyamyo mizolele vo beto bisi Kongo basikila muki nkole o balingi ete biso bisi Kongo baafrikain totikila kaka na bowumu tomona ngobe awa tomona ngona na Mali na Burkina Faso c'est batantu nani kaka oyo nani oyo ya Côte d'Ivoire yeka mutu osala musala wana les chiens de l'ennemi saki nani Ouattara donc Ouattara osala les chiens de l'ennemi et na Rwanda tozana Kagame osala be musala wana donc c'est les chiens de l'ennemi. Yele mwatoma munitu ye mumpeve pe tokoka kobonga na kimusungite pe na kimpeve te parce que so bazo bundisa bino boza na tante bokola na kimpeve ko boza kimia te bozo tourmenter bino bozo ko neto to loba ko kulumuna bino donc ko bouger bino tout le temps donc boza na tante na te bokola na kimpeve ntango nkatu mbwata ntu salikiani imukwenda funda donc musala na yeko kendo kufunda yekola kangisa yevondisa konso Kongo wa biza weti sala donc mutu azosala musala na kimia na harmonie donc musala na ye mutema ne ketu akilegaka kufunda po ye mona lokwa ye azodondwa tozomona ngope na ba réseaux sociaux na ba audio okosela batu makambu ko et tout ça qui niveau bisi Kongo ba katuka mukinkole niveau bisi Kongo bakatuka mukinkole babaka kimpuanza yetoma mumpeve ye munitu donc mutu wana oyo azosala makambo malamu wana po ete bisi Kongo balongwa to baafrikain balongwa na kibowumbu bazwa liberté na bango kimpuanza yetoma mumpeve ye munitu do babonga ne toto wana molimo pe na nzoto po mutu oyo akozala bakola na molimo fasambela esengeli ye pe aza na nzoto kolongono donc tolobaka sala sambela mbwata ntu saluki andi imuvo vanga mambu mafuete bwisa bisi Kongo tu musane kaka omoni na français balobaka bato ndenge wana nakikongela nungu isa diela bato oyo bakena kolalisa baninga pongi osala musala malamu mais des fochetons en français babengaka bongo c'est des fochetons donc osala musala malamu mais ye azokonie kaka musala na yo wana azokolembisa yo donc po olala pongi ye sika misa mpeve ya wonga mpe kolamusa kobanga kati na yo mubawu kidivo kuntia wonga mpona ete na se ya kobanga wana bisi Kongo bayambula musala mukota vita mpulusu ya Kongo po ete basila bongo kovanda mpe kolemba kobunda mpulusu ya Kongo kokola na molimo mpe kobongisa mboka na biso ye tata mana landa nzela yoyo ifo ete kuba katula mukikole yebaka kimpoanza ke Kongo donc so bino ozolala pongi so oza toujours bolingi bokende liboso bazongisi bino nsima bolingi bokende liboso bazongisi bino nsima donc moyen kozwa kimpoanza eza te donc nde tomonaka na banini mosusu omona moto awamata na nzete moko azoya kobenda ye donc yango wana bazoloba bato wana bazalaka toujours na misala okozala mpe na kompani na yo moko mais ya toujours mutu moko boye azoya koluka kolukilo bamerde bamakala mabe po ete oavance te donc balongi oyo ezali mpona biso na bundila Kongo mais eza mpona biso na mboka na biso ya Katioba mobimba ezali mpe mpona baziko na biso mais ezali mpe na bakimvuka nyonso pa etokendaka pa etosanganaka ezali mpe na kati ya libota na yo ezali mpe na misala na yo epuis na misala po yosala mbwata ntu futwa nga mbongo za tantu mieto donc mbwata ntu wana bafutaka ye ndenge na utoloba awa bato basalaka baeglise de réveil makambo wana tu bafutaka bango muki saluki okioki kasalanga na mosala oyo ye asalaka kiavondisanga ntumitangwa nyakanda bya Kongo do babomisaka ntumitangwa donc eza lokola batete nakoloba neti banoteur bato minene bato mayele badocteur baingénieur donc ntumitangwa donc
bamitu oyo banotable na bino nyonso tu oyo batamayele mosala na bango yango wana kobomisaka bango yekaki dilanga bisi Congo mubakaki mpwanza ya Congo mpe koampeshe besi Congo to baafricain bazwa liberté na bango ye toma munitu ye mumwela mpona kobonga na nzoto mpe na ame mbwatantu we na nkwa wonga pantadisia banzenza donc ennemi wana azalaka na kobanga devant bapaya mbwatantu donc chef de l'ennemi wana eza na bato mosusu bovandi soki amoni neti mundele ndakisa bovandi na esika moko mutu moso amoni mundele abandi kolenga donc azomona lokola ke mundele wana donc bato ndenge wana bazalaka ba chaîne de l'ennemi donc ok faut voir takikesa azalaka mutu lokola yo donc il faut tant ozozwa badécision makambo mboka mamutu ntango mopaya wana ye il faut aza mutu lokola yo bovandi na ye bosololi avec kodésoriente bino te mundu selo etolwa tano nzela na biso ya mitano mbwatantu we na kwa wonga vantanisa nzenza kansi butweka beto na beto bisi Congo mbwatantu ukitukanga kwa mpaka ye ntungolo donc quand bovandi mona yetanga kei epai bapaya kuna epai bato bakambaka ye omona aza mibondi akomi boye mais soki azongi mpona bino alingi kovuma akomi mokonzi donc azoya komvuka bino donc ye akomi mutu makasi alingi soki oyekola bino te parce que ye azoyeba ke non mutu azotinda nga wana aza supérieur neti na biso awa donc ye mutu oyo azotinda ntango aye na esika boye omona aza na luzutu te na bato nyonso tu oyo tozali awa ntina bakonzi oyo bazokamba awa olinga soki kozala na respect te parce que ye azotala sikoyo ke non ngai sikoyo ndenge na supérieur parce que nga bazodirige ngai na tantu wa ngudi donc ennemi oyo ya likolo ufwasanga donc misala nyonso mpe ebebisaka ngwizani bakati kwa bisi Congo ebebisaka boyokani kati na biso yekaki bilanga bisi Congo mudiatila untya mpeve ya mika mamwa mpe yango wana epekisaka bato batambola toujours na boyokani na lisanga mpe na bolingo mumvita ntomosono abisi Congo mpe na bitumba ya kobongisa besi Congo donc peuple Congo mbwatantu kakipanga nsamu mya mambote ma bisi Congo kutu Congo donc mbwatantu wana akipaka kutu makambo ya malamu ya bisi Congo te omona bato mosusu balaka bato mwindu bavandi me mbwatantu ntango oya bato mwindu wana donc mutu mwindu me azomona bino susu bato mwindu po ye asolaka na mindele nalandaki na TikTok mikoleleki moi jeune fille moko ya bamétisse bakomi nango binemi ya biso bato mwindu baloba bino banoir wana c'est ridicule donc so otali bien ntango Obama azalaki na maison blanche bazolobaka un noir à la maison blanche mais pourtant aza métis kadi we na nkwa wonga vantadisi ya banzenza po azali mutu ya kobanga vantadisi ya banzenza munti yai na kati ya mboka wana na mboka na biso kansi we na ngolo beni munwani na bifumu azalaka makasi mpona kowela bifumu kibokonzi bato ande mwana bango aza tantu wana soki otali mpe bien na bundi ya Kongo lelo bato mingi bazobundisa kaka bundi ya Kongo mpo na kowela kibokonzi parce que bazotravaye na bakonzi mosusu oyo baza libanda mukumbwa bisi Congo donc na kombo ya bisi Congo kadi zolele bikwa vo mtuadisi donc ozomona awa bazobikula makambo oyo toza nango lelo balobi boye kansi we na ngolo beni munwani na bifumu azali makasi penza mpona kobundela kibokonzi munkumbwa bisi Congo donc na kombo ya bisi Congo donc alingi ye afazala mokonzi ya bisi Congo kadi zolele bikwa vo po ete alingi babenga ye te Ntwadisi balinga benga ye leader Ntwadisi ya bisi Congo donc awa soki bolani makambo eleka lelo bo comprendre que logia Congo bikulaki déjà makambo oyo tomona lelo na kati ya bundo ya Congo logia Congo akomukanda oyo na mokolo ya mibale na sanza ya misato lubukia nzoli vutwala muvua mafunda mole evoi donc na sanza ya misato na mvula koto mibale na libwa donc le 2 mars 2009 donc ça fait combien de ans pour tout le monde à ce qu'on lelo
kati ya bomi ya Kongo. Donc yango makambo oyo bikula bomi ya Kongo. Mbwatantu mbongo za menga mabisi Kongo kadianga. Donc mbwatantu aliaka mbongo makila ya bisi Kongo. Idina kawanga ndinga lemba minkutu ko ayoka kakutu mungongo. Donc mutu mso akoya zo baneke atozo lakini atosola toza ye alingi kutu wana kutu te. Donc mungongo ya kokita ya malamu toko sola toko linga ko chabolingo bango balinga makamwa ba balinga séparation pour la nini po badondo. Tekela muyambula mavanga mandi momo mambi po ete yambo ete atika makambo na ye wana ya mabe kangwa Kongo ubinda mene teka fuema esengeli ete kangwa Kongo donc fuema donc il faut asilika faut telemela mutu wana donc mutu wana patika makambo ne wana ya mabe esengeli ba makesa batelema bafungula miso batomboka bamina zoma donc ko telemela makambo wana ko benga na zoma e bufa mpe donc ko beta pe donc makofi mbwatantu yoyo ennemi wana champ de l'ennemi wana landi la dodo si wa baka mawonga so bo sali bongo nesika ya akoma na kubanga ye yantika tina mutata mana vangi la mpangi za ndi bisikungu mambi esika wana nde epe akoma ko yantika tina mutata mana donc akobengana ma bisalingne wana mabe vangi la mpangi za ndi bisikungu mambi. Donc yango na batei biso nako tanga po voilà. Donc tozo continuer na nzela na sokaka abi na biso bifwani ya mavanga matango abi na so bandakisa ya bineni na biso batanga na biso mosukuru awa biselo bya tantu imbwaza zo zisindu sulwanga yetumwanga kwa tantu wangudi mulanda kana bisikongo. Donc biselo donc ba disciple na ye ya ennemi imbwaza zo donc ba mbwa wana nyonso bisindisu o batinda maga epa ya mupaya tumwanga kwa tantu wangu dina ennemi o principal landa kana bisikongo o atinda bango balanda bisikongo donc balukila bango mabe muvita mpulu suwa Kongo kuna kubonga na Kongo yekuba tatika kidivo bafwa ye yambula kinkole ki atata mana et puis ko soa bango po ete bakufa po ete batika ko continuer tata mana yambula po batika ko continuer kinkole ki atata mana po ete esclavagisme et continuer kifwani ki antete ndakisa ya liboso mungaka wa Congo. Donc mungaka wa Congo un nationaliste entre parenthèses akomaki malamu un nationaliste Congo weki kuiza munzila. Donc mungaka wa Congo donc il est nationaliste weki kuiza munzila. Donc un nationaliste a oleka nzela tanto eto wangudi wa nene mungaka wo wena mufita mpuswa kanda jetu tanto eto wangudi wa nene mungaka wo wena mu vita puluswa Kongo. Donc ennemi na biso ya munene mwene tanto to ngudi mwene donc amoni siko mungaka wo wena donc amoni so yo la kesa otambula sikoyo donc etant que mungaka etant que nationaliste ozotambula allez sikoyo ozotambula pour la vita pulusu ya Congo. Donc ozotambula pour la kubunda donc ozosala musala na pour la vita pulusu ya kanda ya Congo. Donc indakisa ya makesa ya BDK biso tout presque nous avons nationaliste majorité. Donc ozomona ke azotambula na ye. Donc zongo kwa ke mutamoni kesa kuja Congo otambula. Tantu wangu di kotele munzo. Donc ennemi wana ya munene akoti na ndako. To mene swama abomba mina ye. Bola ndamalamu. Abomba mina ye. Ye weka nakia swama. Pe akomi nakia swama. Nakia swama ezali kwa donc mutu oyo azofula bino ye abomba mina ye mais azotinda bino. Donc ye no mabenga nakia swama. Donc mutu oyo
alati mpe wana ya koboma ndakisa tokenda suka na boina donc tokoloba wana kasoma eza lokola un infiltré donc infiltration de BDK par exemple ndenge toza boye sikoyo toza na infiltration moko eza na BDK donc ndaki asoma wana sikoyo toloba neti ye wana sikoyo oyo aza infiltré na kati ya BDK entre temps akontinue na ndako batami na ye makesa ti makesa peti lega tuliwa kaibo boko makesa ti ngeta tutomele wakati kwanzo andi tantu wangudi bokele mbwaza andi ye tuminizo mulandaka na ye kwenda takika mungaka wa Kongo weti vyoka donc nakasoma ana bomba mina ye netanga na kati ndako a téléphoné mbwa tantu na ye wana donc chef de l'ennemi na ye wana et puis atindi ye moni landa mnani kesa wana ya kundulia Kongo wana wazoleka wana mbwa tantu zivai kidimu nzo donc chef de l'ennemi abimi na ndako ziyanti kidi lola bunanki les chiens à bois wani ko ganga ye yu sa kweni na mungaka weti vyoka pe abandi ko gangela kesa wana ya buli ya Kongo donc abandi wazali koleka un nationaliste Kongo oyo azali koleka na te mwazazi zilweki vena mungaka te bakomi wana esika nationaliste wana azali mungaka wa kanda ya Kongo ye kutatika pe baswiye donc siko pona batu makesa nyoso ba comprendre peut-être mais pona batu wala na YouTube donc chaîne de l'ennemi babengi bakonsi na ndaku batindi akinokanga nationaliste wana nai to moni mbuta na biso oyo wakangi na ancien ministre ya justice comment elle bakangi Mutamba donc c'est presque identique donc bazui bakangi donc otatika wana ko swa wana yali donc bakangi mungaka weto to mene lwa la beni pe azoki penza weti tala kundambu kandambu azuta le pai na pai kasi keti mona muntu ko pe azoko mona muntu te kadi zimbwa ye zimbwa kaka keti mona ko azomona kaka bambwa na bambwa donc eza kwa twa makesa neto sali boye ba makesa nini nga makambo ezo simba te boye zoka mutu azo sala mabe bozo nega wana na entourage na bino kaka donc c'est quoi ba pesi biso lokwa ke batali si biso lokwa nini ya mbwa donc moi ya sui mais ozo luka so ye basikoyo mais moi na sikoyo ozo tala bona ta sui ngai mais ozo mona mutu te ozo mona donc ozo ko identifier mutu oyo asali o mabete zoka ba donc bino na bino kana kati na bino mais oza na mbwa tantu nanga na yo toza couleur moko toza ndenge moko donc moi oyeba teke donc ngai mutu o identifier mutu ezate donc c'est à peu près ndenge wana longi alingi atalisa biso non donc to parce que le quoi longi azo nena na tsaki ni moko longi azo bikula donc azo bikula siko makambo yo oye ko ya to o toza na mo siko to donc pour te comprendre que tu mona donc zimbwa kaka tu mona azo mona kaka bambwa kaka donc azo mona mutu te donc azo mona kaka iloko moko te ko so emenzoka bazo kota bino na cc mungaka wakanda dieto uta tukulu kwa mbwa za lauka baka meneki mbero kia kimbwa la rage donc mungaka wakanda dieto donc nationaliste ya kanda na biso uta tukulu kwa mbwa do basuye uta tukulu donc basuye na bambwa za lauka donc ba méchant baka meneki mbero kia kimbwa donc azui rage ye weka boabu mpasi donc akomi na to mutaza na rage au monde ndenge bakoma donc akomi na pasi na nzoto tantu wangudi tukoloba peka ndenge muta na biso aza kuna boloko donc aza na pasi makasi na makesa na tsumu aza pena makala tilelo tantu wangudi itumbu kwiza kwa mungaka wowo kumvana lusadusu donc tantu wangudi to dinga to comprendre malamu tantu wangudi donc l'ennemi principal tout donc awoya ce qu'on a tonga
pour nini poyo aya kopesa otonga pour maladie on esala nini esila ntima mungaka intumbu fuluswa kwa kiese ye matondo beni mulusa dusu lwamvene muntu. Donc mungaka na biso national sanso sepeli pour nini atondi na esengo na kiese na mayangi epi na matondo beni azongisi epai ya mutu oyo asalisiye nakia swama babi nakia swama. Donc nous avons tant wangudi azo sala sana na champ de l'ennemi, mais entre temps quand ba champ de l'ennemi ba suyo allez quand ba suyo comme na pasi comme na dimbevo ya nenge mais c'est quoi l'ennemi principal aye lisusu esa nini aye ko pesa otonga siko na tamo na ko mo nini omoni yete ke mutu apesinga tonga sike ye mutu asali singa pa baninga nanga oyo baswaki nga mais siko ye aye asali singa. Donc ozo mona nakia soma sko asa identité nezani donc tokoloba mundele. Donc mungaka intumbu diodio lekela minu kyongono be niveau muntu o invuluziani siko ye nationaliste azomona mais muntu oyo aza lokola sauveur na ngai kadi voka yandi ko nga mpasi beni kwa yandi. Donc azomona lokola ke donc muntu mtasali singa soki muntu ote bele pasi pene pa na ngai munzila ya yi mungaka wa Kongo yantiki di mona tantu andi wantete ye banzila wo vo iyandi mvuluzi andi siko nationaliste wana azomona ke no abanisi koyo omona lokola ke no nzoka donc azokanisa sikoyo ke nemi na biso wana liboso yende sikoyo mutu azokanisa yende mutu sikoyo sauveur. Donc neto yema na nzembo moko boye bayiza tu kokabila biso baloso tokanisa nde baye kosalisa biso kiongono imitambo. Donc c'est la même chose. Donc kadi mungaka kazeye dioko vo iya nitantu wowo watuma mbwa za yiza kuntatika yekumvana kimbevo kieti umukwamisa. Donc baye bapesi o maladie mapesi wa yile so remède. Donc tant bapesi o maladie wa yile o remède yo moni menake non basovenga zoka mutu o apesa ka o ayeki na maladie wana poison na yeka mta na remède mais atina ki batumso batira poison ya ye na remède. Donc voilà munzila yayi mungaka wa Kongo wa yantiki limo na tanto wa ntete kwanzila mbuzi yandi tanto wo ngeta kutia miangala miampasiza andi na se yoba douleur na ye profonde ntima mungaka weka nganzi beni yelubelo mumbwa za ntatike. Donc akomi na kanda mutema na ye komi na kanda akomi kanda pe ko rejeter bambwa za tantu ko baswaye ye kiese ye matondo beni munakia swama akomi na esengo nakia swama. Donc na swama l'ennemi principal wizi kumva na lusa dusukadi mungaka wa Kongo kazeye diokovo iyandi nakia swama wena tantu watuma mbwa za yiza kuntatika ye kumva na nimbevo. Donc mutu wana kawana wa yeki kopesa yo kisi maladie yeka pimta yena tonga. Donc pona osalisa yo muvita mpulusa Kongo bana ba Kongo babinda meneza ya keti banani bena bambwa ye banani bena tantu misadi langa mbwa zozo mwani sanga Kongo dieto yetomba muvutu la dio kunima mukinsuni ye mukimpeve. Alors na paragraphe on eteni oyo nina lobake makesa kunduja Kongo na bitumba oto sana ngo ya kukola na mulimo pe batela bungia ko miso i photo yeba ka photo tinga mapona koyeba nani wana mbwa tantu o bazo sandisela bazo tinda bango pona koya ko bundisa bundu ya Kongo yetomba muvutula dio kunima mukinsuni ye mukimpeve poko linga kozongisa bundu ya Kongo na sima na musuni pe na kimpeve. Donc na komai na ite sobola ni makomeleki na luozi sobola ni makomeleki na luozi ba ministre bakomo kende kuna mingi mikolo yo ba député ba nani ba gouverneur pour nini po manganese eza na luozi. Alors siko ilo bakomo kende kuna mingi mikolo ya wana bomoni bana luozi ba telemi ba bengani bango
bagangeli bango miyibi kureza la kate kuna mebokomo ya ah pona nini po manganese emonani kuna voilà donc makambo oyo kifwani pena makambo oyo yango na pena eleki na luozi donc sikoyo biso sikoyo bamingaka donc biso ba nationaliste il faut totelemela babiloko wana donc bana luozi lelo na landi na tongo bana ya botana ezali kosilisa kotanga donc namoni pena bazoko gangela bato wana kobenga na bango donc c'est ça qu'il faut faire faut soki baye faut baye bake ba yana bango na makasi mais faut baye bake bato oyo bayebi biso donc vous identifiez bango bango bayebi bien ke vous identifiez bango na tata nzambe pe kuna bakulu bamwela ko bayebi bien ke na ba makesa ba identifier bato oyo donc na tango wana siko ba olingani par ezala quand même égal ba kota wonga parce que la plupart ba okene kuna pe ba pe bisiosité donc quelque part ba kota wonga mais tala munonga bituka ba jeep na ba jeep et quatre kuna avant-hier na hier bazaki na 15 kuna na ulozi pourquoi bazo kende kuna mingi parce que manganese donc babiloka boya mfoto tele milango na sepeli mingi na kamwa luozi to mene nyanga la kibena moso lungu bene banga kuna feti tata mana mvanga na konso katango konso inge bana ba Kongo kumbanza kabwe batanga nani kumbanza soyo kumbanza ngoyo ngeli zozo kumbanza ngoyo pe lufeti telama kadi kuna pe mpitu vya yena kuna mamingi na mamingi mena kuna donc na otanga luse oyo suka page 158 mukapu keto kia nkama makuma tanu yenana nani ndio nalenda tambudila mubonga minkele ni abanzenza yeyantika myosadila muyoka mavata mantiani nani oyo andimi akoki kondima azwa minduki ya bapaya ye kobanda kosalela yango mpona kotumba bamboka na ye moko mutulula biamvu kobuka bapon hôpital donc nzombuku les hôpitaux ye ma compagnie donc ba industrie ya mboka na ye vonda mpangi sa yandi kibeli pe ko boma bande ko na ye moko penza donc nani aboza donc bananga le ventaguerre c'est les nanga azumi nduki ya bapaya akena ngo okenoko bomaka bande ko na ye kuna nakata est vutu mukedika nambwa kaka lenda diovanga donc na solo penza ezali kaka les chiens de l'ennemi kaka mutu akoki kosala ngo yandi nambwa wena kibulu bonso bibulu bya bio bya mfinda ye bya vata azali kaka nyama lokola banyama nyonso ya zamba pe ya mboka ye usalulwanga kwa bantu mukwenda sosa pe baitilizaka ye na batu mpo nakende koluka bakula zoma kobengana landa kana pe kolanda tatika koswa vondesa mpangiza yandi kibeni pe koboma bandeko na ye moko mpenza mudia zola kukizodikisa kwa bisi kanda dia nzenza bayika tantumya kanda diandi dia bulu donc moni mutu ande wana lolenga ndengwana donc bakendaka koboma bandeko na ye moko penza propre kokeno koboma bango ye mudia zola kukizodikisa mpona komilingisa epai ya bapaya bato lokola oyo awuti kokufa sikoyo bawili ngoma donc bato wana mauvais esprit wana donc bananga tout ça oyo baza kuna na este donc baza koboma bandeko na bango mpona kaka komilingisa epai ya mopaya bayika tantu miakanda diandi ya bibulu donc akoma ennemi na ye ya baninga na ye banyama donc mutu oyo azokende kozwa minduki kokende kotumba bamboka koboma baninga na ye kobuka bapon kosala donc akomi mutu moko azosala yango mpo amilingisa bapaya ke akende kobomaka baninga na ye moko kifoni kya nzole nde tokosuka na kifoni kya nzole oyo
tanto eto nakia swama bokele mbwazandi mufuku mukitsweki abengi benemi na ye na butu na esika mulini na butu esika kobombama waba vene minkela pesi bango minduki ye vuba tu mini biza bakote samvola ngani mutseto ya Congo pe atindi bango bakende kokotisa désordre na Congo. La même chose à un moment donné Kagame azali sur la force était maintenant t'as ses forces c'est nanga parce qu'azali sur la force était mutasa ina a ses forces on a nanga donc c'est la même chose avec baba na biso a donc abon même na ye a ses bango minduki bakei bakei kokotisa désordre na mboka esika ezalaki kimia donc bato alolengo wana bandakisa yango elongi ya kongateli biso awa tanto eto nakia swama to mene swama kwadi abomani na ye penza bwabu mbwaza lizi bongele minkele bamemi be minduki zetela mene batelemi mpe kuntia to batelemi mpe na be ya Kongo lezi yantiki livonda bana ba Kongo yoka mavata tulula bianvu bunga ma compagnie donc au moins la mutane wana nene akoko mabana lolenge wana ake na ye pe na mboka na ye moko penza akomi kobuka ne ba pont akomi kutuma ne ba mboka azoko bonga ba ndeko na ye mais okoma niveau na ndenge donc yango na cheki pe afwani ku kaselo donc ozomona ke donc ndakisa kuna pe na kaselo donc makambo ezoleka kuna yango na tozomona ndakisa muke parenthèse to tali na par exemple na Iran kuna balingi ba désorienté baki bakuta ba Irak banani Irak a telemi ba cure de eau ya Iran ba boyi ba refuser donc ba que mboka na biso ba iranien wana bazaba ndeko na biso donc jamais biso ba iranien to roza minduki to kende ko bundana ba ndeko na biso ba boyi ba panzi kuna ambassade ya États-Unis. Alors donc pour dire que talabat o bazali donc ba nationaliste o ba yebi ba mukaya meso o fongo miso donc ba se mettre debout abi ba to ba ko bundisa biso te to mona ke bazui batu batie na kati ya Arabie Saoudite baonda kotia babombe mais Arabie Saoudite etelemi ezwi batu wana ekangi bango bana batina bango kotia babombe ozomona kaka inemi na bango mais bayebi ke Iran azotinda biso mindu azotinda attaquer biso mais tokoki kote ke batu oyo batu wana mosusu batindi biso tokomisa bango ke eza Iran te non donc ozomona ke mutu oyo azobunda ya solo azala toujours bakulu bayinaka ye toujours bakulu bazala toujours kote na ye parce que so bokosi ndenge wana zala sika ke bakulu mpe bazala na bino te kuntia mavanga mama mambwaza tantu eto wantete donc na likolo ya misala ya enemi na biso liboso voilà ngani yango lobeni ikotele muntieto bana ba Kongo beka wonga mukwenda mfinda bana bakumi bana ba Kongo bakumi kubanga pona kota na zamba kuntia wonga wa umpatu gazeti salwa diaka ko bilangezo sa masumite madia meka make muti bilia iko muke na mboka nsatu nzala bimbevo maladi bo kononera ndenge yebu mputu pauvreté bikotele muti pauvreté kote na mboka bana ba Kongo bayanti kiditomba mpulu so bakomi koluka lobiko tanto eto nakia swama intumbu telama yevana lusadusu donc ennemi na biso wana atelemi aye kopesa aide aye kopesa lisungi epai ya donc naka so madole l'ennemi principal aye kopesa lisungi epai ya bakolo mboka ozomona ne bayaka yango moni pa nzembo wana pe bima donc baye komemela biso loso baye komemela biso boye po bakosa po balembika biso ozomona donc bakesa tira la mulega tulo donc gotika olala pongi ingeta matondo bapesa bino loso bilongo mafwa mamvita bilamba tumbula bayela bino loso bakisi bilamba tumbula yeminkele munwani sa bobo beti tout qui s'envola ngani munsi donc après bapesi bino so ba arme pour que le bundisa so baninga na bino na opesa ndakisa awa bapesa ki ba irakien minduki me baboyi on va refuser. Et ça, être qu'est-ce? Donc, comment que ça, ça se baninga na bino. Ntima mebisi Congo, intumbu, fulu swa,
kwa kiese ye matondo mu nakia soa mawizi kuba bana nusa nusa donc mona pe bosepeli na nakia soa mwa yepesa bino edwana bana ba Kongo beka ye minu usiam kia siama vo muntu wowo imvuluzi wakanda dietu mtu wana aza sauver elbota nso kadivo kayandi konga mpasi beni kwa beto posoki yete solo bongo penza ne pasi epai na biso otata manango yengi ezali koya donc ndakisa oyo suka ezali kaka ndenge tomonaka na Kongo ya totela ndenge nini ntango bayini ya mboka bayaka bakotisi biso bitumba biso na biso na kanga royaume Congo bake kozwa bayaka baya kobundisa biso bake kozwa baluba baya kobundisa biso bake kozwa bato ya lolenge na lolenge baya kobundisa biso donc après bango mosusu bapesi biso so minduki po tobunda so na bato wana bake kozwa basénégalais na batele mwila donc tokomi kobundana alors malongi oyo eza mpona biso tukaya meso na bunduli ya Congo na musala na bisika nyonso na maziko na biso na mabota na biso tukaya meso oyo ezaka musala na biso ya éveil ya sanda Congo ya lusanga musala na biso kotelemela mabeso ezoya esika bato bavandi na kati ya bunduli ya Congo na kati ya bazikwa yangona malongi oyo esengeli toteya yango ntango nyonso na lusanga alors toza kote mosusu ezalaki totanga na mikanda longi ya Congo atela biso zola ngangu elendo longele bo